Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ma Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga. Voilà, fidèle internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce gros magazine KUNX sur EHP Media. EHP Media, là c'est notre entreprise, l'entreprise privée de Monsieur Edo Amani Ramani Kota. Vraiment, papa, on a trop puissant, plus que la puissance elle-même. Le serpent de l'Amérique latine, il est vraiment trop puissant, plus que la puissance elle-même. Motema maman Geneviève Amani, maman possible, maman sociale, maman vraiment yaba na ebele vraiment, maman yaba Maria Fese Amani, maman yaba Chancy Amani, maman yaba Diva, et la famille Amani, c'est Léonie Amani. Vraiment, je salue toute la famille Amani. Et pourquoi pas penser à maman Brigitte Femba. Précisément, on a vu Yakapel, Nakatalman. Vraiment, on a péché maman Mbote, tout ça, Mikolo. Et Zali Koya, Makoloya, Nanzelatan, Togozo, Togola Kisa. Merci beaucoup, vraiment, merci. Je pense aussi à Jeka Kabala, la principauté, toute sœur propre. Il y a Léa Kabala et son ami Yvette Bilolo. Vraiment, on a à Londres, on a péché Bino, Mote, Makassi, vraiment. Fidèle internaute, vraiment, bon, ça a côté branché, vraiment. On a canapé, Nabino, vraiment. Parce que dans ce net moment, ailleurs, il n'y a rien. Tolandatina Katiawa, vraiment Tozo Solo là, avec Dadi Mola, vraiment le directeur, il y a groupe plus de la voix autorisée, il y a groupe il y a retiré des héritiers, Watanabe vraiment, tout solo là, tout panzamo mouké, tout le album, tout le la réalité aux autres les cana, en plus sans oublier, na tambola na qui songi nanga, pena quoi na qui songi nanga, tout solo là, à répondre, na katna c'est Dadi Mola, vraiment tout yamba Dadi Mola, c'est bien, Dadi Mola, bonne quoi. Sikoyo. Comment nazaka na respect na ba internet nyoso balandaka biso. Moi mon gentil à faire bango avant to banda yo sala bien. Merci Dadi Moula de retour. Je vous aime beaucoup. Ninge bino pe bolinganga. Voilà. Dadi Moula ça me pendant ni Dadi Moula accident. Mais biki accident on dirait accident libosoté. Nous sala rappeler sur accident montant dans la maison mère. Mais celui dans la bosse ni comment? Maintenant comment? Il y a qui nini après Siko comment? Bon, Siko ça va, j'étais hospitalisé et après l'hôpital, je suis sorti dans la qui n'a repos il y a 10 jours. Mais l'entreprise va bisser ngana zo ata 20 jours. Et après bon. Là on a bandi musala nanga. Ils qui na uta ki be mission na biso à Kinshasa parce que les dimanches tu travailles à côté à Obimi au Kekuno Bimi. Alors na uta ki Mirador aux amoko ya chaîne na biso à Kinshasa na zo bima côté à boulevard Tchachi. 3 Jefang ya basoda. Uti côté boulevard Tchachi ils ont au côté direction na Nazalaki. Alors il banda ikoya en désordre. Donc il banda Rolanda vraiment ba bande na bangote. Alors on a ce qui n'a continué à kibalinga batutanga lilo peut-être meto betali solo mususu et le temps que ngana ki maman muke ndé na kenda ko se retrouver na terrasse ndé o komaki nazwa ki ba choc na mukongo bon moi ba pota ezala ki na nzoto nazwa ki un peu choc na mutu mais na kota ki scanner na koti radio Dieu est grand il y avait rien comme mal sauf que na lundi ba principe il y a médecin na lundi ba consigne il y a médecin
Aujourd'hui, je suis Dadi. Donc voilà. Merci mingi l'entreprise Nabiso la team Wata. Merci na patron nanga. Motona Tembe, l'homme le plus compliqué du monde, Héritier Watanabe, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc je parle de l'entreprise et des héritiers et je parle des héritiers aussi. Merci beaucoup Nzamba Pambolaye, Basuenanga, du début à la fin. Aujourd'hui je suis bien portant donc. C'est comme si on avait la maison mère. Merci Naba o nyonso ba soutenir kinga. Merci vraiment Nabango. C'est sa première accident. Merci na grand frère Nabengaka papa. Papa nanga Christian Mvemba. Motema ya maman Chantal Mvemba. Pardon, merci na merci na ya nanga Odilo Mampuya, merci na ya nanga Alex Mwini, merci na ya nanga Jogi Samba, merci na bango vraiment, il était vraiment de cœur avec moi. Merci na Immaculée Ouyanze, donc merci vraiment na Déborah Ouyanze, donc pardon Nadine Ouyanze, merci na Onyosho. Basali pour nanga donc nzamba pambola bango na ba ona bosani ko ba kombo na ebiki oya na kati mission vraiment to beta en solo et album vraiment dadi mo la to lobela retirada parce que yango na kati mouvement na bino musala na onde yango esko esengi emonisama na miso ya bato mais retirada vanga na banda kisongi nanga na otuna nyo comment retirada ça va retirada déjà à la une album oyo bato rande kozeliza retirada oyo memi makambo ebele retirada oyo pe lingi banda makambo ebele donc retirada rien à dire rien à reprocher et nga plaisir nange ezali a hérité yembi bien ba musicien la team ondi matin musique hérité beti musique mikolo en tout cas générique na bino ça va kunzardo sali musala kitoko plata ça va Echa ça va donc c'est la preuve que album ils ont quota déjà la mité maya batu et puis ekoko mesika batu bazo linge comme merci beaucoup na linga ki vraiment yo moko banda ngasi mana banda oya ngai na ngai na yoka yo dati mo la bazo reprocher babi déjà lelo do sa émission parce que biso do misate émission do ça là si tout va bien et quota lelo ou bien lobby mais donc lelo doit les 7 donc quota lelo ou bien lobby le 8. Mais j'espère que retirada ils ont coupé ça un mois le 10. Voilà. Mais balobi retirada on dirait manque de promotion sur le terrain. Oui ça peut-être n'engé bato zela album yango isa bongoti. Une très belle. Au juste qu'est-ce qu'il y a na katima solo. Une très belle question. Motona Tembelom le plus compliqué du monde. Oui bi Wata lobaki azo mekate azo sala. En plus, alobaki lisusu, ngai musique na nga nazo sala ngo net batute. Pe selon batute na sala ngo selon nga et puis net héritier Watanabe. Il avait raison. Moni lelo koma razo disque bimi mbala moko ba bengi ba register ba pesi ba mongo promotion e bandi. Oh, c'est qu'on oublie. Mututango watala album na télévision. A rejoint ya koyoka ngo vraiment te boyebi ke a lobby na otala ngo lisusu lobby kuna na otala ngo lisusu mais soki muto otala album na télévision te ba clip soki muto azoyoka disque na radio te cette personne là qui avait l'envie ya koluka disque wana obi la première des choses à osala il faut aluka baso teka ngo wapi bon comme les autres tardé koleka na télé comme les autres tardé koleka na radio na somba ngo na onayoka yango zo mona lelo yo na ba bar soki oki album ezobeta na ba voiture ya bato album ezobeta voire même ba taximen bazelaka bachela bango musique na radio po bango ba émettre mais lelo ba taximen ba komi ko kende sombi CD ache na taxi na ya tambola nango est-ce que oui pardon na 600 voilà obungisanga eloko héritier ngaki asala héritier meka ko zonga na musique ya kala parce que la musique na biso kala tonga banda ko bima ermo mona ka clip moko ka na télé. Les restes on a clip ko bimana onte. Donc il faut batu baluka bakanga banzembo na ba CD. Lelo to na chance to komo kanga banzembo na ba DVD, to komo kanga banzembo na ba flash disk, to komo kanga banzembo na ba carte mémoire ou encore na ba téléchargement. Ba kotindela nga album na WhatsApp na télécharger ngoka et continue audio. Donc eloko héritier ngaki a salizanini.
kotika nanu bato bazwa tana bango ya kosomba disque bazwa tana bango ya kosomba ba DVD batia na bandako na bango batala et le reste des choses viendront après. Et si tu comprends bien lelo na ba vous êtes sûr que la stratégie wana bosali et quoi marcher ou bien et qui peut bien penser na ndenge mususu mais et ça li pe shit album parce que boy bango bien na terrain kala mingi te baninga msupe bazoboka moni album mo biso to beti partout nga na banda ko lo bavant disque bima et loko o eza particularité na kata disque na biso musique na biso bato bayebi yango te bayebi te album na biso kozala ndenge nini. Là c'est la meilleure d'abord des premières choses o eza na kata album bato nyonso lobi kala mingi te bazobimisa bayebi ndenge bayembaka bayebi ndenge babetaka bayebi ndenge ba mouvement na bango ezala oya biso album na biso tango disque bimi bato bazokamwa. Et moi je t'assure jour kaka banzembo na biso banda oleka na télé déjà bato bazwaki temps ya koyoka ngo na ba CD na bango bato bazwaki temps koyoka ngo na ba DVD na bango na bandako ba banda siko ko telema tellement que banzembo ekoti tala lelo bato basombi ba DVD bato batekaka na ba coin batekaka ba CD ba DVD na ba coin soki kaka ba che nini retirada ba vidéo ya retirada. Qu'est-ce qui se réalise au monde bato telemi ba otala comme si ndenge tout monde ba otala ba film moboye comme si ndenge bato otala ba match ndenge bato azotunda bazotala ba clip na biso bongo. Moi je t'assure mon disque ça déjà côté vente ça déjà part. Oui bien que tu vas là parce que héritier lobaki atie loboko na yanje ataki maboko mibale na ya David Monso lelonga na bandi boulot na tie maboko na nga mibale Koto Jezel n'est-ce pas Koto na tie Armani singa na nga Armani na tie maboko na nga mibale na ya héritier na ya David Monso na ya nga esaliciste et bongo ya héros dans l'ombre. Siko yango bazo kize bino ba bibo ça trop sûr ça maman tout ça omoni boulot comme au moins net c'est mon orgueil moko boye boko minango peut-être yango bazo mona ba bige ça quand on travaille bien quand on travaille bien netinga marketeur ni na lekinga lelo nga dadi mula na telema na ganga na loba retira de kota na mato ya bato leader na nga yemba danger banzembo yoyo ki a retirada yoyo ki ba détend parce qu'il est là banzembo kangami oyo betami ki betami pe kuna plus de deux. Merci lui-même l'artiste il avoue parce que les artistes ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec les paroliers. Vous comprenez? Tu es un journaliste au travail à Kanangata, au travail bien à Francis Diba na sap sap. Peut-être France bongo boy sap sap à Lubaki yo kangiango. Oye peut opposer ngaka yango comme question. Ndenge moko na ba parolier. Peut-être à quel côté kuna ba PCM mongo bien ti. Aye pas moto na tembe po ebi ke boss live a relier ça a exposer batawana. Et puis lelo héritier c'est un artiste. Ana tanta au Kenya yoka artiste muso abimisi nzembo nde ninité. Pardon, à côté studio dans un monde d'inti. Mais quand l'album sort, ndeto yoka banzembo tout. Aloba kiango avoua kiango le vieux Rambo na MG 30. Mais ce que tali banzembo peut-être ba texte les années moko et yembeli les années moroté. Mais est-ce que oui merci Margana oui. Là c'est pas un problème. Là c'est pas un problème. Et ça ba makambu iyaka parce que les loso tali batwa limbisanga. Alain Pelaemba voici ma main droite ouverte. Viens tu n'es pas yembango. Les loso tali et Bill Clinton a yembango pe. Oh mon donc ça n'a pas coïncidence. Nos artistes travaillent avec des paroliers et ça n'a pas coïncidence. Oh, et ça n'a pas normal la musique na biso à Congo. Mais on dirait album on met bino orgueil, album on met bino qui trop sûr. Peut-être maramsusu oh bazo zela na bino yango peut-être bo salango te et en plus bon dadi moi to rosa raison azaki ça qui accident mais to bi que non présence ya dadi mo là babi na album peut-être na maison mère ndenge za ki que non album bi mieux bo sentir que présence ya dadi mo là. Mais c'est comme si tu senti j'étais accidenté depuis que na sala accident tilelo auto qui déjà na sala accident donc tilelo déjà to qui lelo zanet 18e jour par yo kuna mtaza quitté non biso stratégie na biso za la ndeni quand l'album sort to tiki album
biso to reculer po bato oyo rasuda dimula te. Mais c'est ça la stratégie le bozolo ba yango bato bazoboya balobi ke simbité. Omoni nanda kunyoso so bolia ka pondu bo mesana ko tia pondu mafuta. Mafuta ka pondu bo tia mafuta na ba ingrédients bo bandi kolia. Jour ba kozwa pondu na ba tia ngo mwamba. Bo ba yango nanu. Ah mama o nini olambi boy. Lobi kuna tango mama akolamba lisusu même goût. Ah bokomi ko mesana nango tambo ko mesana nango ah et comme plat préféré. Les loyaux, ce que tali dans le temps jadis, bah Congo et bah Congo, banda ou les fumboité. Pardon. Pardon. Missilité. Mais les loyaux sont la plupart bah Congo bah comment on les missili. Vous savez comprendre? Ce que tali les loyaux, la plupart est bah Congo, bah comment on les oh et bandundu. Jamais comme on a mon Congo, mon Soudan, oh bah lamba les loyaux. Monsaka na ngai ngai. Zela sisa. Ezalaka plus ya bangala. Mais lelo sotali ba Congo quelque ba Congo peut ba adoptango. Pour te dire que si dans la team Wata les gens voient plus Dadi Moula, pourquoi? Parce que je suis l'ayant droit. Il y a la team Wata. Ngana banda la team Wata. Premier soldat il y a la team Wata c'est Dadi. Naza ayant droit il y a la team et en plus Nazali la voix autorisée hérité Watanabe. Je suis le directeur de marketing de la team Wata. Ce département-là est marketing, bazo mona dadi. Mais il y a un peu que nous échec et salami baroya na yo. Siko échec longo lango. Na émission non to bandi promotion. Bientôt un mois déjà. Na émission promotion non to banda quitter. Ils a stratégie na biso une nouvelle stratégie. Bon, et une autre stratégie, t'es bon biso stratégie ça l'a raté. C'est une autre façon de travailler. Vous tenez quoi la stratégie? Voilà, mais siko est-ce que biso photo qui indique la stratégie non? C'est d'abord ça là on a. Et cette stratégie c'est une nouvelle façon du travail. Na émission on dit disco. Yoko boya retira danani. La Dimoula. Pour te bandi la promotion. Na yo ki ba to balobi pour la générique. D'abord ce qui te banda qui promotion. Disque zo mona na TVT na radio posé au Kangote. Générique générique so beta. Oui, natikelo. Là tu allais parler. Mais nan biso to bandi promotion te. Ozo ka kenon générique zo beta. Ozo ka ke ba DDD lelo. Na habité. Ozo ka lelo ba j'aime mon mari. Hein? J'aime mon mari. Il y a maître Zéphie. Mon thème, il y a maman en touffe. Ozoka, ils ont bêta na baba. Ozoka, côté Kuna, William, Toké, ils ont bêta. Ozo, donc, et ça, par rapport, il y a amour, oyo. Batu bazala nango pe estime. Batu bazala nango envers héritier Watanabe. Merci beaucoup de Dimoula. On a gagné par régisseur Moussa. Si Kangana tout n'a pas loba. Voilà. Ozo mona ba régisseur Moussa baso betango na ba télévision. Ozo mona ba régisseur Moussa ba betango na ba radio. Sans même pas en contact ni héritier. C'est par cet amour là. Mais moi je te dis, après un mois, il a sorti un album Oyo. Si que toujours s'appliquer. Toujours est-ce qu'on a makambo. Parce que vous comprenez des fêtes Zalaki. Des fêtes c'est une nouvelle façon il y a travail à la team Wata. Tu as la générique. On fait la musique. Pas comme les autres. Mais on peut espérer la musique, on va faire la musique. D'abord boy générique à s'arrêter. Générique, rien de spécial. Peut-être on va s'attendre qui na animateur Ozaki na bango, mon niveau rien de spécial. Et ça a marché jusqu'à présent. Pas maîtriser yébité. Celle que comment ça bino à comparaison na ba générique que ça na terrain. Tout nibino est-ce que générique na bino et kokali même na oya Robin Zobeda. Tu as d'un niveau de comparaison. Oya Robin Zobeda sur terrain. Est-ce que kokani na oya fabrique des Zobeda. C'est là qui peut hériter peut-être un générique balobi jusqu'à présent et simbité. Ce bal générique mususu bobe misa mususu wana mais oyo et simbi pour monter. Merci beaucoup. Ma question na ko boulette ko zo pikenga. Vous posez ma question pour tout éclaircir public. Et puis tu es devant un expert en musique. Un expert en musique. Merci. Toi qui n'es pas autant que Robino. Voilà. Neuf nini titre néon. Voilà. Zwa siko tanini Robino abimisa disque na yewana. Zwa tanini Robino à Salaka. Le générique on a bogenga Kalamini. S'il vous plaît. Kalamini était après retirada ou bien avant retirada. Donc, à 2 mois avant retirada. Pour toi, Nakin. Abanda déjà que ça, nous promotion avant album Ibi. Il est déjà na TV, il est l'écran na TV à l'Oubelarango. Et après, il y a album 3 mois après, ndé retirada de Robin. Merci beaucoup. Toi, Nakaya Fabre. Fabre a mis album depuis, je crois bien,
Bah, mois de janvier ou février. Déplique peut, on a vacciné déplique. Non, voilà. Depuis mois de janvier ou encore février. À jouer là, on disque d'or. Et l'écran à la télévision, bah, ça la promotion dans la télévision. On peut même à ta maison, même féliciter. Merci beaucoup. Ce que vous avez déplique. Abimi si disque night. C'est là mon abino à voilà. Déplique sur le taliba clip na iso l'écran à la télévision. Azo ça la promo dans in time. Mais moi je te dis ceci. Chez la team Wata, nous avons une autre méthode du travail. C'est quoi cette méthode-là? Tant que disque bimi, disque na biso bimi. To stopper ma kambouya ba émission internet. To stopper ma kambouya belé o ekoki peut-être ekotia ba batu na mbrouema tellement que to invité ki batu ba yo ka retira dans na bango. Biso pe to se retirer dans le monde médiatique. To tiki batu ba yoka. Tangu batu ba yoki. O zolo ba batu ba yoki za o batu ba somba. Oyo batu bazo yoka na banda kuna bango, o batu bazo yoka na ba voiture na bango, o batu bazo yoka na ba terrasse na ba bar na ba hôtel na bango. Mais si koyo tangu biso tozo ya na biso après les 10 sur le plan vente, ça déjà part. Parce que toujours te ka ko sakanati. La dimola. Bazo sentir retirada te. Yango na ebisio retirada oyo, retirada bo sentir yango na télévision au moment où to s'appliquer pour la promotion. Quand? Mais toujours sur l'année on a lingala. Na ebisio après les 10. Tu verras. Et ça nouvelle façon na biso. Biso to travailler net ba tout que non pour ba te belé avant album ebima. Allez, ba bois qui ba clip. Album ebimi et accompagné ba clip. Wana za méthode na bango ya travail. Biso méthode na biso eza avant album ebima. Biso no nufuto le kato tia makelele. La prévenu anda o mona dadi mulazo le kazo tia makelele Tango album ebimi. To tikeli siko bino public. Oh yo bande kozela retirada. Bino ba fano bande kozela retirada. To tikeli bino retirada biso to zongi. C'est à vous maintenant d'écouter. C'est à vous maintenant d'acheter. Comme vous avez acheté, comme vous avez écouté, na obino bosombi. Siko to tiela siko batu oyo, balinga go sombate, ba vandra na bango na bandaku, batala ba TV, ba yoka ba radio. Pour na côté wana. Et là on ni nego zangiriti watana be mbongo. Stratégie on a peu égaux à la risque pour la bino. Je viens de te dire que c'est pas une stratégie, c'est une nouvelle méthode du travail. Nouvelle méthode de travail, on est égaux à peu risque pour la bino. Yango na ebisio. Et ça c'est pour la toute la musique congolaise. Moni bateau tout azoya. Au cas où le système on est simbité. Il n'y a pas la négativité chez la team Wata. Yango zo ba champion orgueil, yango ba mo ke bo orgueil. Té Wata na be ako tambola na échec té. Jamais ti akokufa. L'échec dans nos vies était hier. Aujourd'hui jamais, demain c'est déjà tard. Échec. Cause la ngo tuté. Sakara lobi manzanza. Bobeti manzanza parce que Sakara pas fait la musique les lots. Alobi Bobeti Manzanza, c'est du théâtre. C'est son opinion. Diego, na Diego pour la générique. Alobi wana za niveau ya iti. Ya groupe générique Bobeti ya niveau orchestre na bino. Son opinion. Na ebité oui. Réaction de Rosa pour pas million. Pour on peut pas espérer pour faire la musique. Un animateur ça non. C'est vraiment une mauvaise foi. Et qu'est-ce que toi tu peux attendre d'eux? Baloba neriteni. Parce que kalamingi te awa. Moko na bango aloba ba vérité na télévision ba vandisa ki na ndako. Toi tu penses que baro le kana télévision baloba a hérité beti danger. Ba va na ndako ti. Là c'est leur gagne pain. Tant ba boy na bango manzanza, les opinions na bango. Merci beaucoup. Bisope, tous zela na bisote ke bango baloba ke bisoto beti danger. Parce que les lots qui viennent nga Christian Mvemba, motema ya mama Chantal Mvemba na ya Jogi Samba, bandimi ke album o isa danger. Soki Nadine Ouyanze na Immaculée Ouyanze bandimi album na biso. Soki vient na ngai Papi Messi na Lukapa na ya na nga Mandela Mukonda bandimi disco yo. Bongo yo soko ndimi na yo yangote. Ils font partie du groupe Wengi Mouchika Maison Mère. Bakotika la koloba bolamu hérité te. Peut-être c'est là qui peut-être cause à la plus ba Monique oh non musique ça oh ba kanisa kité. Félicitations nanda ko zela siko question wana. O moni siko ki hérité za grand. Non peut-être ba nego c'est cause à plus mais ba Moni et ça na niveau oh peut-être oh ba c'est. Sango wana bango bandu zela plus sango wana za nani. Peut-être musique cause à ndenge mususu ba niveau mususu. Mais ba Monique oh musique c'est la même quand. Moni musique tobeti limbisanga Maison Mère betango te. C'est moi sûr. Mais non le banoti. Yogi musique à déta wana.
Mais toyoki ga di tchatcho. Moula. Toyoki tchatcho ya Kofi. Il y a pas de même mais héritier yemo na yamo Alobani. Rappelez nga le mot. Na yamo et l'émission na sala na yo, na ibsaka yo c'est di tchatcho. Na nzemo peut-être ya BM et bandeli. Oboya ngo. Non, na boya kango. Oboya ngo. Mais héritier yemo ko lega accepter tchatcho on est pas Alobi. Il faut comprendre. Le rythme n'est pas du tchatcho. Il a bien dit, peut-être n'est bandeli. Ce qu'il a exploité, c'est comme du tchatcho. Bernadette aux vivante, nous en avons la même planète. Cassius au monanate. Abi accepter qu'il y a un mot, c'est-à-dire à mon sakano, à une école, école, on pas ce n'est pas du tchatcho, la musique. Quand on parle de la musique, on voit les rythmiques. Mais Dadi, au moniteur au niveau même sur sa contradiction entre yo na Wata. Est-ce que je Wata il a accepté. Alors lui partout on a moi j'étais là quand tu le parlais. Peut-être c'est toi qui avais mal saisi. Et le Kouya Lubaki. À faire comprendre Ebatu que la musique qu'il est en train de faire, et sa musique oyo tebino bokanisa kiki akoka ekosala. Akeli kolo makasi. Mais pour une adaptation, il peut aussi adapter facilement ce que les gens font. Et Bakulu Touana, ce sont des icônes na koki jamais kobo ya bango. Yango palinga qui a adapté moi moukié et non les rythmes. Ameka ko adapter la façon. Oyo papa na biso Koffi Olomide asalila. Parce que ce sont des Bernadette aux vivante, nous en avons la même planète. Quand ce sont mon anate. Est-ce que musique est en fondé na oyembaboui? Musique est en fonte. Mais Batounio va comprendre que non, one a façon ya Koffi Olomide. Et non la musique ya Koffi Olomide. Merci. Et yo défendre oyo défendre. Amu Nino salinga lelo. Là c'est la musique de Koffi Olomide, les rythmes de Koffi Olomide. Wana mutako boyangote. Ce que lobby wana na ondimaki eza musique ya quartier latin. Ce que y na album na biso banana bem tina kala boka kotika la jamais koyoka deta oyunga na betia. Merci beaucoup Mola. Toke na musique mususu. Alors bato bazo finga. Toi na système mabanga. Bato yo bazo boya. C'est de l'ignorance parce que album est simbi makasi, album musique impeccable. Binomo moi mon disco batu yo fele, biso to même bino na rythme to imposer batu ba somba disque. To yana on a système à télévision te na radio te. Babi héritier Watanabe par manque de stratégie à ko peut-être il y a ko s'excuser, peut-être il y a ko pesa message na batu na o aleki ba mbongo mabanga héritier ba funi babi mal répondu na sens que ya mabanga o aleki et bimi bien té mais façon o ya répondre bango eza façon mo te o akoki ko répondre mbongo o e bato mabanga o aleki façon à répondre on a vraiment c'était par orgueil na manière o à répondre bango on a ko répondre bongo té ce qu'on a obiselo moko moni ba mabanga nyonso eza na kati ya retirada eza mabanga na biso eza ki na mabanga te mola eza ya biso ya bino yesa na mabanga te ya bino na ne moni mabanga na ye eza ba reconnaissance pa ya ba oyo ya vivant na bango mais aloba na biso boye ali ba mbongo na bango te yokanga aloba na biso boye na kati album oyo nga na otinda na nga dadi mula te azwela nga mbongo po ya kopesa nga na lia na bwaka mutu wana te dadi si tu as 20 personnes lia ba mbongo na yo soki osomba mutuka na yo yelanga batu na bwaka c'est ça do yango négliger na yango po ya leki ba mbongo na te parce qu'on a faire comprendre héritier a fait son travail soko yoki mabanga isa et na kati ya studio na kati de basala ba mix basala ba mastering ce n'est pas l'artiste, ce sont des ingénieurs et les producteurs. Les producteurs yende mutaza kolo et loko producteur akoki ko exiger que non ngana lingi mabanga ezala na octave chant na musique ezala na octave ils a produit na ye mais manière peut-être oyo répondre yango te o peut-être ya répondre ki expliquer ki ba tout tellement que boyebi que za moto na tembe quand tu parles na makambo moko yo réponse là to yo ka musique to yo ka mabanga ce qu'on ngape na otuna yo tango lobia wa manzanza ke bato bafingi manzanza entre guillemets manzanza ona eza manzanza ya mabanga ou bien ya musique limbisanga ngape na nga oyebi na déjà ko otuna ngati et c'est ça tika na yo nous avons plus besoin d'écouter la musique et non d'écouter les mabanga
Vous comprenez? Pour nga ben azala na mabanga. Mais babi net ya bo yo zo répondre yango mieux par rapport na yemo kokolo entreprise. Ngande ni na. Façon o ya répondre ki ona. On dirait que négliger batu o ba pesa ki na plage kaka o yo ko l'orchestre alobaki. Kana plage na e kana plage wana. Comment tu peux dire qu'il va répondre mieux que non? Lui, il avait... C'est possible, c'est possible. Non, c'est impossible. C'est impossible comment? Parce que ce que tu... Vous comprenez? Donc, on a un plagiat. D'où toi ma banga. Il faut pas y avoir un biso. Donc, oh, il y a des moulaliens mongonaï. Aya pas na ngaki ngana. On dit ma kolata ikoti peut-être pour couvrir présent. Parce que what a l'argent. Ceux qui ont mongo bato mabanga et qui babwa ki bangote lelo okota na nini na banque a sali chèque mongo bimi bazongi seli bato wana. Est-ce que Wata a beaucoup d'argent pour façon pour la mongo héritier? Est-ce que héritier ça na mongo vraiment réellement on est boloba parce que bon la boss live boss est-ce que héritier ça vraiment na mongo lobby beaucoup boya. Ceux qui biso to lobby beaucoup boya ngana tiki na ngawana. Hein papa héritiana mongo za héritiana. Hein na babu clean mais si konga na lobi ka boui muto ayebike Wata liaki mongo na ye soki Wata ayebike muto nga na bwa na liaki mongo na ye abimite a ozongisa mongo ba mongo oyo liaki onga na liaki oyo liaki siko bato ba réclamer te ne ba bwa quel bon mabe ba bwa ki bango bien mais ba yo ani bien ba yo kani kitoko makasi ça va d'accord merci beaucoup yango vraiment tozo kende merci beaucoup na bi yo défendra bien ozo c'est le fort vraiment c'est ça na yebike moi là nini oyo ça na ba public na yo na public na bino pour na retirada est-ce que vous assure que na ba fête oyo public pena et ko ba pas de danse ya retirada public pena ba ko sepela moi changement ko zala ou comment et après te bana une cochite tango zo lo baboué ils a comme si ba message ba pas de danse te to bazo ka retirada te wana ozo lobela batu yo fele ba o ba tsaka radio na télévision batala ba o ba somba te biso idéologie na biso zalaki ba somba na no disque na biso et après avoir que somba disque na biso neto pesi bato fele moi je t'assure que disque o ko beta ndenge yo zolinga merci beaucoup vraiment vraiment rochité na habité public ba retenir nini na passage héritier et na pardon na passage ya de moula na compte ya album ya retirada na compte ya groupe pour na héritier Watanabe soki nini otoki retenir programme eza ou bien nini ezali otozo kozela pour album eza déjà ni tokozo. Merci beaucoup Marchevêque na ebisaka bino boye héritier Watanabe moto na tembela pulga mikolo na benge Galilée ba Ria vraiment débité quoi Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye titango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot kitoko na kotala vraiment Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Tito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media,